Topesi bino bana na nzambe nyonso partout esika bozali mbote na bino ngai Sœur Caro Kazadi la fille de la promesse naeko annoncer bino sortie officielle ya album na biso Jésus mon proche parent et kozala na Kabamba plateau na église ya pasteur François Mutumbo. Voici l'homme. Kabamba plateau nde esika concert na biso munene oto kosala et kozala kuna na 13h30 toya biso nyonso ebele tokumisa nzambe alola oyo abateli biso a protéger biso malgré maladie kasi nzambe wana atiki biso te. Vraiment nazo benga bana na nzambe nyonso toya mukolo wana to célébrer Jésus Christ mon proche parent ba cédé na biso pe kozala bato nyonso ba kozana besoin ba cédé toye nango e kozala ya album ya Jésus mon proche parent mais entrée ya concert na biso eza gratuit. Eza ya ngoya ofele, eza ya ofele, eza ya mbongo te. Yo ya kakaka tokumisa nzambe wana elongo na batu nyonso ya nzambe, bana na nzambe nyonso vraiment tobeleli bino nyonso. Date ezali le 24 juillet na 13h juste 13h30 na ko apé 13h juste pour au kanga déjà place na yo. Vraiment na bengisi bana na nzambe nyonso entrée eza nango gratuite. Pe naza ko singa na bana na nzambe nyonso bola taba masque taba masque na bino ekozala vraiment malamu mingi pe bo s'abonner na chaîne na biso soko beti Caro Kazadi musique officielle pour nous komona déjà ba clip ezoleka komona déjà ba nzembo ezoleka kuna oyezo pambola bana na nzambe vraiment makasi oya to célébrer Jésus Christ de Nazareth oya bateli biso asungi biso azo protéger biso ti lelo vraiment na bengisi bino nyonso bokozala jamais déçu elongo na nzambe ya lola akopambola biso nyonso. Merci. Mbote na bino bandeko balandi bino nyonso bozali kolanda biso na ba chaîne partenaire nyonso ba bozali kolanda biso na ba réseaux sociaux ba bozali kolanda biso na Kinshasa na Brazzaville na Congo Mobimba pe Libanda ya RDC mbote pe kimia na nkolo e ingela mabota na bino lelo tokozwa temps ya ko découvrir moko ya ba artiste na biso ya Congo. Et puis tout le temps il y a kolobela événement où ils allaient préparer ils allaient bongo sortie officielle et album naé pour découvrir mon ok mais mingi to ko le kisape moi ngonga na koyoka ye ko yembela nkolo na koyoka ye ko sala musala naé voilà pona bino ba oyo bozali ko landa biso na ba réseaux sociaux boko ko commentaire. Mais tout comme aussi, bino boro landa biso na Kinshasa, ba numéro Isali, Bokoiko Benga, soit pour participer au concert, parce que c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Tout comme aussi, ceux qui mitou n'a pas de préoccupation, Moussous Isali, Bokoki Nakotu Nayango. Voilà. Artiste autres, vous allez découvrir les lots. Isali, Aza maman moro bien. Azape Likabo pour na Église Corps du Christ, ezali bongo maman Caro Kazadi. Na lingi ko loba mingi te, mais na lingi besoin temps ya découvrir certainement que ezana mutumo a opambolama avant de consommer 40 minutes na biso tozana molelo. Je suis sûr et certain que quelqu'un sera béni d'ici la fin de cette émission. Na ozalanga moroti. Avant to na présenter bino invité na biso, naza accompagné na Maman Berthe, il y a chez nous magazine, et logo na deko Beni Kikwe, yé azali moko ya tozo continuer na radio télévision, voici l'homme. Bien évidemment, et le mona bango, de toko zo mois de temps, il y a redécouvrir Maman Caro, et événement au azali ko préparer les lots. Na banina na Maman Berthe, mbote Maman Berthe, bonjour. Bonjour papa, bonjour Pena, bande connaissance sur la mission en ce moment. Quand le petit Koloba, tous les savons bas à la poser, bas à la brancher parce que message to même li bango lelo na invité na biso et copain pour la bango pe mingi. Merci beaucoup. To pesimbo tena papa Beni Kikwe. Papa Beni, bonjour. Bonjour mbote de kubatali bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso ndenge kaka papa Junyo tukoloba. Lelo vome ezali mokolo ya sengo oyo toko pambola mapenza na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso partout dans le monde.
Merci beaucoup, Papa Béni. Tout le monde qui toujours yamba Maman Caro. Tout le monde Maman Caro. Maman Caro, bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Bien, Nangolu Nzambe. Tokolingana makobandana nakoyeba. Bon, c'est vrai, comme on a eu mobimba. Pour tout le monde, biso to bengi na mukusi Maman Caro. Mais ça na mutumo na ndako waza besoin ayeba na ne fils que comme on na mobimba. So ko pesa kombo na yo. Faut que bande va découvrir. Kombo langeza Caro Kazadi. OK. Ndiza kombo langa mais naza na kombo ya mobile nango bazobenganga eza Caro Matumona. OK. Maman Caro Kazadi Matumona. Maman Caro d'abord au bandi aux amoyembi au bandi ko yembela nkolo au bandi ko sala musala o ya musique depuis mbula nini na condition ni na circonstance ni. Oui, merci. Nabandi koyembela nzambe nanga nazana mwana mke donc na kol baba 5 ans déjà. OK. 5 ans déjà, oui, nabandi déjà oyemba na kodim. Ouais. Na ndo mona bayana ngandi bande koyemba mama papa bango tout bazaki oyemba. Donc ngabe bakotisanga na chorale kodim. Bango bazaki na chorale mikolo nga bakende kotsanga na chorale kodim. Wani kodim église ya Mishoni na CPK Barumbu. OK. Ndesika na bandi koyembela nzambe. So ba kotaki obongo pona nini donc bavandika to yo moko pe aussi otalisaki déjà moi bilembo moko ke grâce ezali don ezali. Ngai moko parce que mama yembaka, mama za koyemba makasi, papa pa yembaka, bayaya pe bayembaka donc ngamuna ndeko senti moi likabwana kati nanga. Donc bango bazo yemba. Donc moi ngape na zolanda banka c'est bando isanga mais façon moi na zolanda c'est comme si aza pe na likabwa nzambe ya koyemba kati na ye. Donc bon na kolo bakema kila wana penza ya koyemba ezaki déjà kati na. Mais déjà à âge de 5 ans. 5 ans déjà. 5 ans moi nazana OK, tokolo bazan maternelle. Comment vous expliquez ça déjà à l'âge de 5 ans? Vous avez certainement vous avez mappé très bien hein? Oui, déjà 5 ans on a déjà ton andaki ko mo ba mélodie oui déjà so za musicien so moni moi na to banda déjà na moi rythme ki akota musique oyeba. OK. Oyeba déjà so za artiste oyeba kete mono penda oza musala nzambe ngai déjà to mama banda koyemba bande kunanga basi mwana na ozaka na sima na olanda banka nde boyema malema ba donc na mélodie déjà na ko bina déjà donc na banda on déjà moi mke na ko beza ka grâce à nzambe parce que maman nde ande bisanga histoire nyonso do yo zala kibo de la kanga femba moka avant peut-être maman Bertha tona motuna mbala liboso oyemba liboso batu bele penza ezali na âge ni pe oyoka inde. Oui, mbala liboso nde na yembaka ndo babimisa kinga na koloba na église nazalaki na 12 ans na koloba. Ouais, na 12 ans nde batiaka pe chorale na biso ya ekodi to prester dimanche moko nde dirigeant baka te to préféré Karonda Yemba a diriger pe batu nde basaka ya maboko boywana. Ah OK. Donc yo te mande liboso. Ah OK. Voilà. Maman peut-être par rapport à tout le bénin jusque-là, parcours ya maman Caro. Voilà, merci papa Johnny, maman Caro Mbote. Mbote maman Berthe. Et c'est moi mingi ya ko mona oli sous lelo à Kinshasa. Tout le temps ils avaient kaka échange na ba réseaux sociaux vidéo ya suko sala ki ba fan ya Chonu magazine que ozoya déjà to moniope to kumisi nzambe. Alors ndenge papa Jona uti koloba to tika mkana likambo etali parcours wana olobi bien que obandaki na Mishoni eska papa bazalaki mais lelo étoile na yo e ko bimela makasi na auto beni mingi ba église de réveil okope sa biso parcours ya transition on est kolomwa na Mishoni kwa TV na église de réveil. Oui, tant on a longaki na église à Mishoni parce que église côté tourner pour vendre donc le pont tourner pour vendre c'est pas dans l'église maman on a quatre tant que on a tokomi place mosusu ndaki ko sala ke na distance tozala kina ko zwa côté tozala kina ko koma na Mishoni ndio koma donc naki ko saluer na église ya papa Roger Vidi et à son âme ya sauté ko kufa déjà
ngesika nazwaki mpe gouana ya koyemba na baguitare na baclavier kozwa gouana na église ya seyam eza na bayembi esika na bandaki koyemba na baguitare alapres ntango naye kolonga wana ndongo ekokensike pa paster Soni ngesika mpe nakomelaki mpe makasi na église ya paster Soni kolongwa nange pa paster Soni nde naye koya sikoyo na aseka. Ok. Voilà, merci beaucoup. Papa merci beaucoup, Maman Berthe. Merci pour Papa Tony. Maman Karungo Tenalo. Papa Et c'est mon avis sur Maman Berthe Aouti Kolomba. Mon naïol sous après bambou le délai na République démocratique du Congo mabele nayo. Ok. Na zo ngaka na parcours na likambo etali na sepel makasi usali transition mo ngona. Kolongwa misoni kosala parcours koya. Alors tant okomi siko na ACK lelo oyo komi na ACK obandaki mbala moko lokola mondimi to boyaki mbala moko lokola moyembi oyo lelo kokosala esengo na biso kofandisa yo. Oui, merci papa. Tant nayaki na ACK nayaki mbala moko moyembi nayaki te que mondimi normal te. Donc ezalaki nazalaki koyemba pa paster Soni mais ezalaki soki invitation ye na ye toyembi tozongika na église na biso ya epa paster Soni. Donc ezalaki bon donc na ACK na ndoya comme invité nzonji oui babeka nzonji ok mais elo ni esalaki justement attachement na yo na ACK Kalembe Shop. Oui, attachement na ngai na ACK na oki koloba ke muntu oyo apesaki nga penza guwana ya kokangama na ACK iza frère Tati frère Tati frère Tati Abuba ye abandaki déjà na ACK banda kala donc ba invitation to ande kozwa koya kobeta na ACK ye ndi mutande ko kotisela biso kombo ali to beti kaka bongo. Bon le roi frère Tati azawa frère Tati tangu yambi Maman Caro peut-être invité circonstance d'abord au côté de biso circonstance ni c'est vrai que beaucoup de Maman Caro boye banaye et puis au comme un niveau il pour inviter na ACK. Bon ils appellent mon parcours mon moulai donc ils ont qui bah inviter pour inviter. Ah ok. C'est que ça va. Parce que ma sœur quand même invité kinga na armée l'internet. Ok. On appelle invité bango na ACK parce que tout ça que belé. Ils ont groupe mo bo ils appellent na tout ça que belé tout ba Rigel Bita frère Louis de Grâce ba Christian ba Mouchou ba kena na bango mais ba tout pena ba vandi si pena maramna c'est que ça na naï. Ça va. Est-ce que vous se souvenez d'un temps pour le bosso pour pas bien balé? Nazo banze mo boye première fois pendant l'école Chiluba. C'est vrai. C'est maman Gisèle Moussadi. Ah ok. Je crois ton nom manze mo Kajomuna. Wala pena so se ka wa vandi wala pasteur Soni. Souka. Lole fumani. Wala ba minze mo Kajomuna. Mais ngane tout ça ba Dieu belé to imba. Banze ma frère Mouta, ma sœur Marie, tu es pas trop. Ok. Bah Dieu est salima mingi. Yamana to bana. Nalingi Maman Caro yemoko a ponanano. Loyembo nini ya liboso ako proposer na ba téléspectateurs na biso toyoka ina ni bon na sima to. Le moment ils ont quand même la nostalgie à parcours. Ah ouais hein? Si tu go banana mata moi mkema sima. On fait ensemble na fête. Na fête voilà. Na papa ndio ya papa Mbuta ndeto ando yimba mimi na. OK, tolandi.
ezalanguna esiko ya komotela mpona likambo na ngai ekazali nasangani nalinisengawa mama ngai mabesu nzambe kokite aina bombami na maboko okoki nzambe komana yo elandana mituna langa mituna langa pesa yo Vraiment. Bravo, merci beaucoup Nabino. Et ça très bien. Merci Maman Caro. Nakoyo Caro Boyemba, en tout cas, Nazo Mona Lisolo Bible Betara au sujet du roi David, Tanazaro Yemba Nemilimo Abezo Bimanakax Nazao. Il vous est déjà arrivé dans l'exercice de ce don-là que vous avez, Yaboyemba, il vous est déjà arrivé de vivre comme ça des miracles aussi. Par exemple, la délivrance à bateau, tout ça. Oui. Il y a solo. Oui. Combien de fois? D'abord, nous, la famille Naramoko. Voilà. Ouais. Et ça, ce que vous avez au moins, il y a des salama. Au moins, il y a des gens qui ont famille. Si nous avons mon malade, des olongwa. Donc, voilà. C'est vrai que Bandi Koyemba, depuis Bomwana, peut-être jusqu'à l'âge de 12 ans, officiellement, Milibo soit partout. Mais Lélo, au Sali, vous avez fait de ce don au Nzamba Pesio, au Sali Nango pratique, aux commissions pratiquement ministère, c'est-à-dire c'est la première des choses que vous faites, la seule chose d'ailleurs que vous faites. Ninyezo Talisa, attachement na yo par rapport à appel ou qu'est-ce qui a été fait, par exemple, Bassigne, Nzamba Pesayo, par exemple, pour vous confirmer que réellement, dans Minute Oyo, c'était un don pour vous, c'était un appel pour vous?
déclic et ça les marqué à niveau ning par exemple. Oui, na kolo bazaka na Saint-Esprit ndeka to sambela biso bana nzambe soko zo sala likambo il faut continuer na kati ya mozindo nzamba kolobela yo akotalisa yo ngapezaki na mabondeli makasi na kotaki nde Saint-Esprit a révélé na vraiment. Ok. Alors malheureusement tu as vraiment limité. Bon, peut-être pour clôturer cette première partie sur le parcours, on a peut-être Sobert à une question avant tout les cas peut-être na annonce maintenant tout le Belesco album na annonce sorti. Merci Papa Johnny na nzembo bauti kobeta ensemble na frère Tati ya mozo misi biso lisusu na compagnon de Voici l'homme. On ne peut pas exclure cette partie-là. Sœur Caro a sali parcours nae aye kokuma na ACK ensemble na frère Tati na les compagnons de Voici l'homme Yambo au sala single na yomoko o ya Jésus mon proche parent avant au Malibanda Mboka. Alors na kozala na bino na kati ya les compagnons de Voici l'homme ba toni o garda o ezaki lokola ba bon moment na kati ya groupe elongo na frère Tati et puis na o etali pe bokabwani na bino okobetela biso bisolo ya déroulement na mona ezalaki. Oui, na pikoloba tant tozaki ensemble na kati ya les compagnons tolokisa vraiment ba bon moment na bandeko nanga na kati ya groupe vraiment na pikoloba ba bon moment vraiment makasi nga na ndeko kanga soki toza na kati ya prestation tozo yemba penza liboso na moni frère Tati nga naza wana niti aza wana Rigen aza wana pour moi soto telemi liboso ba tozo yemba tozaki obimisa eloko moko donc grâce moko Tati abimisi nga na bimisi Fox mo tozaki na mobiso nyonso ensemble moment ba moment na nyonso ezali ba moment mo ndoti kanga penza mo bilembo mo na kati na ngai donc tolekisa ba bon moment makasi longo na frère Tati siko ba bon moment wana kaka comité moko esa karopa ni mako mapeli leader na ndeme na ezaki ni le maki na yo ba bon moment ngo makambo bando simba tepo tozo le kana Jésus mon proche parent oui donc soyez pas les passés oui na bikoloba tant tozaki na kati ya les compagnons ngana zaki déjà na ba inspiration na déjà ton nazaki na kati tozo yemba ba inspiration déjà nzamba ndo pesa nga to ndo travailler déjà na bango wana kutu en dehors que na sala album nanga déjà kati ya répétition to na déjà répéter banzembo na wana na inspiration nanga frère Tati na une inspiration ta nzembo nanga ba tout beta ensemble moi tout beta on beta ensemble donc déjà nazaki na vision nanga mo pe que un jour na ko sala album nanga to za ko partager ensemble que ezala te ki na bimisi bumba mo na tité bazaki déjà na kati ya boyeba ke nazo sala oui album comme si vous avez pu prophétesse ya vu na yo moko ba pas aider pour confirmer bolongo na lisusu na kati ya compagnon mon qui koloba te jusque là naza nanga naza mwana déjà kaka ya les compagnons pour so ba moninga ba mona ka les compagnons bazo mona Tati donc biso ne sotoza na biso ensemble na piko baka to kabwani te toza na biso kaka na ensemble. Ouais, voilà, merci pour l'instant. Ok, toi ça va béni peut-être Motuna Moro. Merci beaucoup Motuna Suka nala linkaka le colo sur le mois les compagnons aujourd'hui aux amis voilà les compagnons maintenant nana rappelé oka na rappelé oka nzembo na Suka moko yemba na les compagnons na ostenga mope avant to le kana nzembo na Suka oyemba nzembo Suka na yemba na les compagnons ngana na ngombe na lingi moko kezo na ekite banzembo sebele kuna e wachendelela voilà ya mwana linga kinde nzembo o na yebi ke Suka oyemba kina les compagnons za la iwana to kina bonga ata 10 minutes to yoka mokaka po ezaki mboto yo pesa na les compagnons pour okende na Jésus mon proche parent mon proche parent donc on a les compagnons ya ba parents noté donc qu'est-ce qu'on mon ba parents voilà tout wana après les banques OK après net au bête est le sola Jésus mon proche parent voilà on a tout quand même les compagnons.
badada bidini ya bantu nzambi batendelela nzambi oyowa lupando la bena nzambi mashia Yesu yoyoyoyoyo batendelela nzambi oyowa lupando la bena nzambi mashia Yesu yoyoyoyoyo batendelela nzambi oyowa ei moye batendelela nzambi oyowa oye batendelela nzambi oyowa ei batendelela Les compagnons de voici l'homme bayo. Papa Benio dans ma tombe. Apparemment, Bert avait une question avant. Oui, on va les compagnons. Parce que tous autres, à Jésus, mon proche parent, pour tout parce que on est en Congo et album, mais groupe qui copo dans ma qui vase d'honneur. Beaucoup de gens sur la vase d'honneur. Est-ce que vase d'honneur on peut à la caca? Oui, groupe ezali tilelo ton qui kolongwa na les compagnons qui kolobana qui osala album nanga na sala ki groupe les compagnons et na sala ki groupe ya vase d'honneur au bali ko accompagner na place on a ki kokende parce que na kacha les compagnons tout ça qui na ba prestation za ki ebele to ande ko bima na mona ki so na zo soliste na zui claveriste toki ba accompagner nga ce qu'on a kacha les compagnons banda ozanga mutu ya ko accompagner pe bango ndesenga ke na sala pe groupe moko boyo ba koza ke baza ko accompagner nga ale les compagnons batikali pe na ba oya bango de façon que sala trouver ezala te ndena ki ko sola na bandeko nanga babaki problème eza to ko luka ba musicien ndena ki ko toi qui osala siko groupe ya vase d'honneur donc on peut que vase d'honneur ndesa siko groupe nanga imoko Vase d'honneur est botami avec l'accord il y a les compagnons. Donc oui, tout à fait ensemble, tout solo ensemble dans la groupe nanga. Donc parce que biso tozaki famille, ils sont moninga so sala likamfo pour appuyer, donc appuyer qui yango nde to sala ki ke ça li. Mama kao kombo na kaka ya vase de les aka lalo la mukite ke groupe tenge komi vase donner azani inspiration ezaki parce que ko la mukapo lo biata nga groupe nanga e komi la chambre de Dieu. Nga groupe nanga e komi la bouche de l'Éternel. Karo kaza di musique. Donc nanga mukonde na zai komona kati nanga babiloko nzamba tia kati nanga eza bilo mo valeur makasi. Donc na kolo bakana lisingia molimo mosantu to vanda ki biso na ensemble. Bando benga biso ka ke Ser Caro et son groupe. Ser Caro et son groupe. Na ndo luka groupe kombo ni ono ki kota vraiment ba bengi la kabiso na kombo wana. Ndena ki kolala na lisingia molimo mosantu. Na bonde la kaka ande to bonde la ka na taille ba capacité nzamba tsaka tinanga na ba tongo nzamba tsaka tinanga na ba miracle soko zo yemba ba tout vraiment bazo sala édifier na grâce au nzamba tsaka tinanga na de komi benga non na sa phase d'honneur katinanga parce que miloko mutu eza katinanga to viko zo kombo na phase d'honneur to na kina mope na bande ko oui eza bien oki ko tsape kombo na phase d'honneur ni to ko accepter kombo na phase d'honneur. Ok, merci beaucoup Maman Caro. Et puis vase d'honneur wana eza kombo mo vraiment significatif. En tout cas pour nanga selon peut on comprendre. Na moni eza qui vraiment ko mériter na robe na ma vase d'honneur. Parce que vous-même vous êtes un vase d'honneur. Amen papa.
Est-ce que Togoye Basikoyo, tant au bandi, tant au créé vase d'honneur, Tinandingo commune album, au Lomwena non a vase d'honneur commune album, Nayo Yomogondengeni? Nalongo vase d'honneur les groupes Nanga na sai nalongo tinanza les compagnons de Naki to yaki aux alliés sous tena bango parce que na saki déjà groupe à vase d'honneur tant yande ko permettre to ki ko tenge na ki ko tika la kaka na kata ya vase d'honneur groupe on a travailler pour le moment donc on ko ba on a na muka donc nazo ko évoluer quoi travailler nango ouais. Alors tous obétails cela Jésus mon proche parent d'abord inspiration de Bouteki. En fait, là, le Lamoukobi, bon, j'ai déjà un groupe. Maintenant, là, on a mis album. Tout, vous avez eu peut-être une inspiration ailleurs. Ces moments maintenant, il y a aussi l'album. Comment ça s'est passé? Oui, Naoki Koloba, mon mec Kokaki, a un album parce que Titouana Nazion a Lévitique 25-25, des canaux qui a tiré ni thème il y a. Jésus mon proche parent, oui, nazoki yango wana pe na mateya ya papa François Mutungu ateyaka na kati ya thème wana ya Jésus mon proche parent nde nayaka kozwa yango nakotiaki yango na kati ya album na pesa kombo wana Jésus mon proche parent mais na kati wana makambo mpena basekret eza mingi. Justement, il y a mon petit découvrir moi Jésus mon proche parent. Pourquoi? Parce que les gens parents et moi éloignés, et ça peut-être vivant ou voilà. Oui, pour Nangaï, ezaki maman nanga vraiment nazaki nependa attaché makasi na ba place nyoso ande koza to ando sana mama dona mona ki penza mutu nanga ependo na koza ni partout mais maman yaki kokufa po ezaki liboso soki nazo na ye église te mama église na tunika mama za ya mama ensemble ni ko na nganga ezaki ba bongo soki na bengika mama za na église za na église bia bo ya zo sambila alors ton na ki komona mama kufi na komona ki c'est que mutunga na tela ki motema ki ando sambila tanga na zate na répétition lo ya kufi c'est que funa luka proche aleki akufa kate nde yo na Yesu masende ngo tia Yesu ko la proche na ngai parce que ya kufa kate na ukiko zala na tanga ta kufi ma ya ko landa ngai liwana ngapa memanga abomba ngai nde na ko kanga Yesu na comme proche par aleki mama aleki papa donc Yesu wana le meilleur proche parent. En tout cas, ça c'est une très belle source d'inspiration. Kola pambolayo parce que qu'on comprendre yamona liboso et puis qu'on compte samo nakati ya banzembo, ce n'est pas facile. Je suis mon proche parent. Ils ont combien de titres avant peut-être Nalix Maloba na découverte. Ils ont 7 titres. Bah titre en combien de temps rapidement. Et tous en identité, tous en séquelé, tous en faveur, tous en mon âme béni l'Éternel, tous en ma bonne délit. Je crois. Tous en les bons combats. Bon combat. Ok. Bertie, une question? Merci beaucoup Papa Johnny. Alors moi Caro, c'est vrai, toko ko beta masolo ya nyonso mais essentiel ya émission ya lelo ezali événement munene. Ozozela biso déjà c'est 24 juillet à la CK Kalembele. Alors na permission ya Papa Johnny na Papa Béni avant de continuer le sous toko ko senga parce que jour on a des alliés sorti officiel à wana Kinshasa, il y a le bon bien que mec qui déjà na niveau il y a la plateforme au flasher biso déjà na côté le yembo atana moko ya nzembo na kati ya bomo ya moto Papa Johnny kaka eza pe na moi le yembo moko esala mingi identité ya mama Karuna c'est kaka je me rappelle na moko ba fait de juif a yemba nzembo wana papa avec Pascal na telema tuna lobi moi si wana ya nigérienne et ça carrément na Kalembele mais ce qu'on zoom ça biso lisusu. Voilà, ça c'est avec ça que nous allons clôturer, c'est avec ça que nous allons vous quitter. Maman Caro ezaki et c'est mon makasi qu'on a biso. D'abord Yambayo. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. À vous téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour le 24 juillet à 13h30 sur Kalembelembe 72 à l'église ACK Kalembelembe. Vous êtes cordialement invités. Venez nombreux et surtout respectez l'heure, les gestes barrières aussi. Si Christ ne revient pas, on vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci.
Kene no nye keri gwenua. Kene no nye keri gwenua. Kene no nye keri gwenua. Poro isinala. Comment toujours rappeler, toujours rappeler peut-être na badunion sur au s'abonner pe na chaîne na biso ya Caro Kazadi musique officielle. Kuna bomo ya clip ezoleka, banzembo déjà ezoleka kuna soko kotika au s'abonner et bon partager pour na un plus pe bon encourager de la vidéo à Kene Liboso. Vraiment ba CD kozala les 24. Donc ba CD déjà je suis mon proche parent et kozala.
papa Steve Inuka, Hallelujah.